Kinshasa, monde entier, ba internet nyonso sangwisa kaka moko ya chaîne Nabino Ereka Info TV. Bon s'abonner massivement aux en Belgique, aux Alibongo na France, aux États-Unis d'Amérique, partout le monde entier, les solo Zakaka, il y a Ereka Info TV. Tala chaîne Oyo et Zanga Salité. Au ligne ozwa ba information ya sûr, nenge tolo ba information ya première main. Okozoyango na Ereka Info TV. Ozali na besoin Olanda ba émission po ezanga likwanza. Okolanda yango na Ereka Info TV. Divertissement ya makasi. Awa information en temps réel. Yango tolobi bo s'abonner massivement. Yebisa yaya na yo, yebisa ndeko na yo, biso nyonso to kangami lokola mutu moko. To s'abonner, yo s'abonner, ngana s'abonner, kaka na Ereka Info TV. Awa la qualité. Ereka Info TV. Fidèles internautes, bonjour, bonsoir partout où vous nous suivez. C'est Ereka Info avec la présentation des bijoux d'Orcas. Il a dévoilé le dernier jour d'examen état session ordinaire Toza Awana commune Matete. Voilà l'ambiance Dengue et Zoleka, finaliste Basilisi examen à Bango et Dengue Bozomo Nakyo. Grosse ambiance Dengue Sali, les Tokoleka juste composé par chacun de finalistes. La question pour répondre à comment va se passer l'examen à Bango, comment va se la vraiment dans ma pourquoi la résultat à Bango et nous allons suivre avec vous cette émission. Alors comment l'ambiance Dengue est continuée dans la dernière jour l'examen d'état session ordinaire 2020 dans la finaliste Dengue au la carte ambiance Dengue Sali. Bonjour Yaya. Yebisa examen ngo ezaki ndenge nini esengo na yo manifestant ngo na public ko baolanda biso examen de kinango bien ça sont bien tout les bien par la grâce de Dieu l'autre masuka la sangoza makasi sangoza na monde normal bona de toi dia ba diplôme déjà nous ça va confirmer à la dia ba diplôme nous ça va confirmer à la Vodacom. Merci beaucoup. Tout à bon, moi, c'est un émotion moi qui te comprend la vie que dans la vie. En mode qui bien, sans que la vie soit bien, amène il s'allie bien cadré. Bien, président Félix Oumela. Malade des années de diplôme dans le moi il va champion 100% foncé sous terre. C'est bon. Et voilà, donc continuer ambiance Yango Yokaka. Dernier jour, il y a état session 2020 et donc continuer. Donc ça, c'est la finaliste à Moussou. Bonjour. Il y a examen les gars qui et l'équipe vient au lobby nini est-ce que kolo banini pona mokonza mboka parce que sur ça l'examen c'est les lots et ça pona. Merci beaucoup le ministre de l'enseignement. Kolo banini pona mokonza mboka et puis les ministres de l'enseignement il y a la pièce qui vraiment nimisa ke bana ba répondre ba cours na bango pour passer la examen na bango le banini. Bona mokonza mboka na enseigner non merci parce que il y a là qui année mon bouillon ça année sacrée blanche mais il a éliminé ça année blanche pour construire tout ça l'examen on a entendu la matin de mini pas corriger l'examen là bien on a voté à 100% on vous met la tenue on a chaque jour va dire ça un uniforme normal chaque jour on vous met la tenue papa c'est l'ambiance on vote à 100% ça va diplôme la mission de Québec à campus baba il va IEC Merci beaucoup, l'ambiance continue, c'est les derniers jours. Il y a état session ordinaire 2020. Voilà ma finaliste, comment ça n'est sengo, ma casse, pour ma chose là. Vraiment, la maboko ko fongwama, ba résultat na bango, il y a 5 sur 5. Dans la République démocratique du Congo, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Voilà, Tozoko Bato continuer ambiance oyo. Naba finaliste na Katia République démocratique du Congo. Nous sommes précisément en Kinshasa, na Katia commune Matete. Voilà pourquoi comment ambiance ndenge et zozala vraiment la Katia ici quand Tozoko ba naba finaliste il y a 2020 n'exéta session ordinaire Tozoko Kende tout na ici. Ma finaliste Moussous Ndenge, examen et les cas qui c'est parti, on est ensemble. Et voilà, Toto continue, Toto est sous du bosso et la finaliste Moussous. Après, ça biso par rapport à la journée à l'élo, comment examen et les cas qui est puis après ça nous bisengo naie, Ndenge a présenté examen naie, Olobini dit bonjour. Bonjour, je réponds au nom de Lévi Kayembe. Premièrement, on remercie le Terre-Neuve Tout-Puissant parce que sans vraiment de l'Ingaïto, tous les gars vraiment dans un bon moment. Parce que l'examen l'équipe un peu n'a pas de difficulté ma casse. Donc sans Nzambe l'Ingaïto sans Nzambe vraiment mon boulot quoi. Yango zo mona bandi ko na biso vraiment bazana moi donc esengoza makasi koleka eza koleka na koleka esengoza vraiment makasi tala ndenge kaka to sepela boye donc yaminga olobeza te. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on est ensemble, c'est l'ambiance. Nous sommes en Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tozoko Bakaka na la finaliste Moussous. Toza Sunaya Moussous Aroloba par rapport à la journée. Je me présente au nom de Mouka Katibari, élève de l'Institut Bakidi. Bon, nous avons vraiment un cerveau vu que tu fallait autant à bien, mais autant vraiment bien. Tu vis le confinement, pandémie et yaki. Maintenant, mais quand grâce à Sugi Bisso, des autres au salle de prendre Bisso. Nous avons vraiment impatient que vous avez un résultat dans la. Et voilà, l'ambiance continue. Tozoko Bakaka, Toza la dernier jour, il y a examen session ordinaire 2020. Voilà comment la finaliste Tozo pousse la Malembe, Tozo sur finaliste Moussous Akopesa, Baïde Naye, et puis comment Zozé là-bas, résultat Naye, Naye Sengo Makasi. Bonjour. Bonjour. Yebisa biso pesa biso kombo et puis yebisa biso comme examen les cas qui comment c'est l'examen na yo na esengo makasi maloba comme on a eu Ridiando examen eleki nango bien eleki nango mpe tobandaki kobanga mais donc tomoni makambo examen yango tonosala ezala yango pasi te tolekaki wana mpona kotala bacour na biso avant na confinement toleka bacour lota examen ye ezalaki nango pasi te so tomoni ezalaki pasi na kosi donc naotelaka baresultat nanga na ndenge nasaleli examen donc ya grave eza nango te nzambe mpe ya sungi na baparent basungaki biso mpe mpona baconseil mpona kofortifie biso donc pour effet de étude na ngai bongo mingi nasepeli na ye mingi na oyo atali mpona biso baconseiller biso tozalaka na kotanga toza ide na ndunda te mpe tosambelaki mpe mingi donc tozela kaka résultat na biso. Merci beaucoup et j'ai dit merci beaucoup Naba Oyo Bazalaki vraiment liboso toujours pour la biso. Merci beaucoup. Tozoko Ba bonjour Toko Lamuke interview Zaka juste pour l'examen et puis on peut s'abaïder nayo on remercier le président de la République on remercier le ministre et puis on lobby comment on ose l'examen nayo na maboka kofungwa caméra ya mwana opesi kombo et puis bakisi manufa natanga na motei na remercier Nzambe beaucoup parce que nazwi déjà diplôme ça déjà na ondima déjà nazwi diplôme donc ezaka na osepela nanga kaka parce que déjà nazwi remercier pe na chef de l'état ne basuki biso tosali be examen parce que l'espoir déjà silaki mais à travers ya Nzambe yango moni l'espoir ezaka kaka toujours pour régner donc tozosepela déjà tozwi parce que cette année je crois tozwa biso nyonso sur 100%. Donc c'est ça, il y a moi là toujours ces pédagogues comme Nzambe, boké baba donc déjà toujours en église. Il y a moi là maintenant le ming na pesi na Nzambe.
Merci beaucoup. On est ensemble, c'est Ereka Info TV. Voilà pourquoi des beaux hommes en ambiance, des oreillers. Tous ensemble, là, finaliste, il y a 2020. Tous Kaka. Bonjour. Est-ce que Maloba ya Koloba est vraiment pour la journée à l'élo? Au Pessi Combo et puis au lobby Nini, comment vous avez les résultats dans la Maboko? Bon, on a Kachubani, notamment à la montée. Mais c'est pas les gars de faire l'examen, de payer les bien, donc c'est pas les gars de tirer tenir ou mais il y a le baou d'être. Eh, monsieur Zako, ça pété, il y a ça moni 100% sûr, 67% en tout cas vraiment, Bakisa. Au petit combo et puis au lobby Nini pour la journée à l'élo, comment vous avez un résultat nayo, au lobby sous Nini. Non, le lobby on va accéder à un outil. Les Mexicains, les Chicains, on fait zoom. On doit continuer pour les sous. Normalement. Il y a un carolobi. Pour la journée, on a fait des Mexicains en Zambie. Merci beaucoup. Merci, monsieur Paco Baxana. On a eu un malobo Baxana. Au Baxani, par rapport à journée à l'élo, depuis que tu es vraiment dans la pandémie, Moko et Beta qui vraiment monde entier et puis RDC. Zambasundi Biso Anatozondi et puis le ministre, le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Tshisekedi, appelle Ningisa Podozonga. Est-ce qu'il y a Kobakisa par rapport à Makambo et Lekaki, les bossans d'examen, de comment vous avez la résultat la vie. Premièrement, merci na Kumbisi Nzambe parce que nous doit permettre qui maladie salapé à permettre de faire l'examen d'état. Deuxièmement, la Commission Nzambe Makasi a battu tous les finalistes de Mboka na biso Congo. Malgré tout ça, l'examen à un moment moko boeza passe mais quand même te maintenir et quand même te salir te silici la Commission Nzambe Makasi. La Commission pe mingi na pesi merci na chef de l'état parce qu'il a permettre de ça la soki alobaki to sala te to meto bana bandako. Si na biso zala ki to sala parce que to bana ko raisonner année prochaine to bana lisusu. Bambongo déjà to pesa ki. Babiloko déjà to somba ko bandela na biso ngeza na passe. Na remercier Nzambe na remercier mokonzi mpe ministre na biso ya enseignement na kumbisi bango makasi na grâce au basali biso pour to sala sur examen Nzambe akumbisa vraiment na ndenga saleli biso grâce pour na année oyo malgré eza année moko historique pour na biso pour na ba oyo bakoya pour na ba oyo si baleki na examen ta kasi Nzambe asina ko batela biso Nzambe bena akumbisa na oyo asali katikati na biso merci beaucoup ya koloba loba vraiment Lelo sama kondisi ngati netapo yo. Na wewe badika pesa na yedi asa malamu. Merci beaucoup Yaya Kobakisa. Bien amonio déjà diplôme non ya sur vraiment finir sa grâce vraiment. Diplôme non ya sur ya moté déjà en classe Kokolobanine pour la journée à l'élo aussi c'est examen et puis comment vous avez la résultat na yo ya sur vraiment ya Koloba ya Kobakisa. Bon, ya Kobakisa ça que journal l'élo ça inoubliable parce que tout ça il a 4-5 mois la confinement. Maintenant on a tiré biso a battre biso to kufite to za wana et aye sur to ça sur examen donc eleki na kimia makambo so eleki na kimia to yepe na église to ça mais on to pesa ka merci kana makambo so sali. Merci beaucoup, merci. On est ensemble et voilà comment Dengue va finaliste Bazana Sengo Makasi vraiment en tout cas examen à RDC précisément on a Kinshasa et l'équipe vraiment on a Kimia Nyonso et on a répété tout ça bongo na Ereka Info TV merci na balandi Nyonso o balandaka Ereka Info TV merci na ba o Nyonso bazolanda biso na kati esika oyo merci c'est la présentation des Mizou Dorcas qui l'a dit voilà pourquoi j'ai dit merci à toute l'équipe Ereka Info. Yango nazo sapino bo continuer toujours. Ya ko s'abonner massivement na Ereka Info TV. Je dis merci précisément aussi kuna la Paris nazomona ma maman Wivine Ndonda. Je dis merci à vous, merci à mon oncle Ndonda Dido, merci à mon père et ma mère, merci papa Adam qui l'a dit, merci à maman Micheline Ndonda Tozoko Bakaka ambiance oyo ya exeta session ordinaire 2020 na kati ya Kinshasa. Nabi merci beaucoup Nabi nonyo son balandi ya Ereka Info Tozoko. Mingo lobezaki naza vraiment na émotion parce que na s'attendaki na ngote
na s'attendaki te ke lelo na komi pour aussi c'est examen na babysité le côté malgré bambongo passe mais nzambe asali biso grâce tokona ta journal yango ya moke olobaka eza yango wana nzambe vraiment zwa lokumu mpona grâce asali biso ebele mpe bakokaki te malgré bambongo bamonaki keno bakokafuta te bakataki ngai na continuaki nzambe asalinga grâce nazwi mbongo na futi e na silisi mais j'ai la foi que nozwa diplôme na oyo tia poudre na pépinière. Merci beaucoup tozokoba na Eureka Info TV toza en direct na Eureka Info TV et je dis merci beaucoup parce que tolobi ke na RDC eza bongo na 818 667 élèves finalistes oyo ba présenter l'examen d'état na bango 2020 baza 818 667 finalistes et voilà pourquoi tozokoba kaka na Eureka Info TV. S'abonner massivement na Eureka Info TV parce que même la cabine ba information y assure et vous êtes à la présentation des Misou Dorcas qui l'a dit tozoko bakaka tika topesa mbote kuna na Allemagne pa ya motema ya nene Paolo Mike Kalonji topesi mbote depuis Paris de la part de Sarah Kapinga notre caméra woman tika topesa susu mbote na Josie Lutete l'oncle de notre consoeur Candy Moufenge kuna na Canada topesi merci tikala pesa merci na couple évêque Batundonda na pesi bango mbote partout bazolanda biso topesi susu mbote makasi na église mission internationale d'intercession et d'évangélisation merci mingi topesi susu mbote na église pépinière o bayambi biso na kati esika o topesi mbote na batu nyonso balandaka Eureka Info TV tika topesa susu mbote na équipe mobimba ya rédaction ya Eureka topesi bango mbote sans oublier notre DG Serge Malukanga Mardochier Motema ya maman Rachel topesi mbote kuna sima caméra tozaki bongo na Juvenal Mangovo je dis merci à toi Juvenal Mangovo salutations à toi merci na noble Jérémy Ndongala merci une équipe mobimba ya Eureka Info merci na tous Ndonda oyaki ko accompagner biso na kati ya ambiance oya état session 2020 je dis merci beaucoup Bozé Benetka pesa merci mingi na pasteur nanga Lomboto tobengaka ye le soldat du Christ merci à vous tokomina suka biso na Eureka tolobaka qui cherche trouve soko luki okozwa voilà pourquoi na Kinshasa awa na RDC précisément na matetende toye kotala ambiance ya ba finaliste exeta 2020 et toyebi tokozonga lisusu après ba résultat tokoleka lisusu mpona kozonga biso tolobaka kaka qui cherche trouve Kinshasa monde entier ba internet nyonso sangwisa kaka moko ya chaîne nabino Eureka Info TV. Boss abonné massivement aux en Belgique, aux Ali Bongo na France, aux aux États-Unis d'Amérique, partout le monde entier, les solo Zagaka, il y a Eureka Info TV. Tala chaîne Oyo et Zanga Salité. Au ligne Ozo, ba information ya sûr. Nene tolo ba information ya première main. Okozoyango na Eureka Info TV. Ozali na besoin Olanda ba émission po ezanga likwanza. Okolanda yango na Eureka Info TV. Divertissement ya makasi. Awa information en temps réel. Yango tolobi boss abonné massivement. Yebisa yaya na yo, yebisa ndeko na yo, biso nyonso to kangami lokola mutu moko. To s'abonner, yo s'abonner, ngana s'abonner, kaka na Eureka Info TV. Awa la qualité, Eureka Info TV.